Breaking news. Basamwa Congo. Nabanda kuna bino ezali bongo dossier ya Proverbe 30-30, le messager de la bonne nouvelle. Alors na basangwa lelo, eloko liboso rassemblement na président Tshisekedi. Bauti ko signé décret que le 5 novembre liboso il y a boulevard triomphal réunion to meeting munene kozalawana. Il y a rassemblement na ba congolais. Bakolobela ba enjeu politique pe bakolobela ndenge nini Kabila aza congolais te ateki mboka abomi ebele pe esili mpona ye le 19 décembre eza mokolo asuka fo akanga bisaka akende. Donc bozala ebele liboso ya boulevard triomphal le 5 novembre de 11h à 15h mwana mboka ye moko papa Etienne Tshisekedi akozala wana. Vous allez bon, on a breaking news, on dirait qu'il y a Sentinel TV, toujours les capés directement, on dirait qu'il y a Sauf 15 TV, na Canada pour n'avoir Baranda Rabiso. Basangwa Congo na bambo kanabino ezali bongo spécialité à Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora. Na sepela rami babenganga les messagers Proverbe 30-30 parce que ba pasteur congolais nyonso bazana na bango mingi ba batonité ya mabe pe misala mabe. Alors basango ya Congo ezali ya koyinda nazopesa bino ba information oyo nazango awa nazopesa bino ba information na bi bo mitungisa te bo milenga te bo lela te makambo lekaki na nini na babenga ngo na Kanchach na makambo ezosama na Angola etali biso ni de près ni de loin. D'ailleurs so botali na ba photo ba publier ya réunion na bango oyo ebandi lelo na Angola. Bon, le mercredi le 26 Nangola, ata congolais mokazate. Donc ata congolais mokazate, ils ont masolo batuti na batuti basala ba aventure na bango, mais ba ebake muyibi azaka na 99 jours, mukolo bilanga azaka na jour moko pe jour na biso ekoki to kanga muyibi. L'étau se resserre autour du régime de Kinshasa, c'est-à-dire régime de criminels, des tirs croisés centré sur les criminels qui massacrent Kin et se fait passer pour des autorités. Nazoli Molana Lingala, ba eto c'est-à-dire kokanga mabazo eto ezaloko la ningi balobaka bazo serré ko serré régime ya Kabila ou ezaba criminel ezaba serré ko serré wana bazo tindela mo mabanga partout monde entier presse internationale partout ba olobela makamozo de na Congo. Ndenge Kabila azo massacré, ndenge ali kosala passage en force et pourtant mandé sili ali kokendete parce que ça gêne bango banda kosala banda kala ayana défi pe azo continuer au défier ba congolais et sengeli sikoyo congolais a tellement stoppé les Cambouana. Luanda donc l'Angola fait déplacer le personnel de son ambassade. Donc Angola Tibake na réunion wana na Angola atambasa mais personnel moko ambassade azasu na Kinshasa te bango tu bakei na Brazzaville. Et ni kolobake Angola aza na langage diplomatique ni kolobake Angola azo croire sous na Kabila te pour mandé sili azasu na confiance na été lokola yebi ke peuple de 19 aza na légitimité ya kobima libanda ko benga na Kabila ko benga na nyoso a protéger ba personnel na yebake na Brazzaville. Sadek ne pourra pas cautionner ou accompagner militairement un régime arrivé constitutionnellement à la fin mandat. Sajek donc Oyo Ezali Sadek plutôt pays limitrophe il y a Ouest il y a Grand Lac il y a Austral, c'est-à-dire Austral pays limitrophe Austral Oyo Ezo Salamana Angola. Bakoki ko cautionner te bakoki ko défendre te un pays oyo ezali constitutionnellement fin mandat nde tina o bomonaki ete Kamere le Caméléon asalaki nyonso a sauver régime ya Kabila na ko pesa ye signature oyo ya bakor o basali ya mbango ya kodjo oyo ezalaki lokola pétrole ba yeko boka na kati ya moto o mokili mobebo yango. Donc akoki ko agir te akoki ko sauver te un régime au mandé sili talatina vital asalaki tout a signé ce accord pour etinda Sadek et ya ko protéger Kabila soki e indelié.
Alors ezali mawa mingi ekosalama te puisque sadek bazodiscute sur le Congo mais ata congolais moko baza te mais bayebisi Kabila ke baza na pouvoir ya koagir te puisque Kabila azali lisusu na mandat te le 19 bakoro oyo basali wana ezalaki inclusive te do baparti nyonso tu eyalaki te badésavoue yango donc ezali mpasi kuna mpe lisusu toye kodécouvrir que botala baje oyo mindele basala biso bokomona ke donc sadek akoki koagir te siège ya monisco oyo ezali branche armée to branche ya protection ya Nations Unies oyo eza na Congo avec au moins plus de 200 000 personnes, la plus grande effectif oyo epesama na monde te siège nango olie ezala na Congo Kinshasa esika baopération ezosalama bandeko na ngai bokota na bankete bokota na bauti oyebisa nga siège wana eza na Burundi, Rwanda pe Afrique du Sud. Alors bazosala ndenge nini baburundais na rwandais basala ndenge nini lokola équipement na bango bambongo biloko nyonso tu ezali entre Angola entre Rwanda na Burundi na Uganda plutôt na Afrique du Sud bango bato baliaka bambongo badon nyonso tu eyaka mpona Congo bango bato bakabola yango biloko eyaka mpona Congo bato bakabola yango mpe eloko ya kokamwa tala baje oyo Kagame asali biso Kagame azwa bakongolais nyonso tu oyo baza na bakamp ya concentration ou camp ya baréfugié normalement États-Unis asengaki 50 000 congolais baza na droit badéplace bango bamema bango na États-Unis bakende vivre kuna lokola bakongolais réfugié mais sikoyo lokola siège ya nini ya MONUSCO ezalaka na Rwanda na Uganda baugandais na barwandais bayokani basi batindi plus de 10 000 jeunes rwandais na ugandais bakei na États-Unis lokola bakongolais bazwi nationalité congolaise bake kuna bapesi bango mikanda bazotanga boule na bango ya liso basisi baklasse bakozonga na Congo me bakozonga na Kinshasa te bakozonga na est ya Congo mpe lisusu Kagame asali ndenge nini Kagame ayokani na baisraélien bapesaka ye 100 millions de dollars par année pour alongola baéthiopien balongwa na Éthiopie baya na est ya Congo na basyrien oyo monde entier ezoboya ye azozwa bambongo wana c'est-à-dire azosala ndeni azwi bakongolais azobimisa bango na libanda ya est ya Congo mpe azozwa bapays mosusu oyo ezali baéthiopien na baérythréen na basyrien baya bakote kuna c'est-à-dire bazobule kote kuna batia mboka moko za barace mosusu babengana bakongolais basala pays mosusu mais normalement nyonso ezosalama Kabila ayebi yango mais ata député moko ayebi yango te ata mutu ya parlement président parlement ayebi yango te eza business oyo Kagame azosala na mokongo ya bakongolais donc ezali masolo oyo boyebi yango ezali business oyo Paul Kagame azosala na Museveni asengi opposition esinir basenga aide armée po baya kobengana opposition yango Vital apanzi opposition donc tango baaméricain bayebi makambo wana basengaki opposition na biso ezala ini basenga aide na baaméricain mpe na union européenne po baya kopanza likopa oyo Kagame na Kabila bazosala entre temps baaméricain bandakala barevaka na bango kopanza Congo yango moni bango mo bato batiaki Kabila ajoué rôle ya Léopold II azalaki tyran azalaki méchant asala génocide aboma plus que Hitler d'ailleurs Hitler akopiaki modèle ya Léopold II donc Kabila akopiaka modèle ya Léopold II ndenge Léopold II azalaki nyokola bakongolais ndenge mpe Kabila azalaki kosala me ngongo ekoki nzambe alalaka te futo obengana Kabila po tala makambo ya mabe bazosala na mboka na biso donc oyo ezali basango naza nango oyo ekomelaki nga yango nazopartage na bino na bana Congo nyonso boyeba makambo nini ezoleka na mboka Congo donc nalobaki boye
donc Rwanda na Uganda nde baliaka mbongo ya Congo badon ya Congo pe bazozwa ba citoyen congolais bazozwa ba citoyen rwandais na ugandais bakopesa bango ba nationalité congolaise po bakende l'étranger bakende koyekola batanga na bekola kitoko lere bakozonga bazonga bakende kokipe este ya Congo. Donc Rwanda na Uganda bazosala business moko kolia na kombo ya Congo. Kanambe aboma musée po afundaka Rwanda na Uganda pour na génocide basala na Congo na ces pays. Alors na même ordre d'idée batinda Jean-Pierre Mbemba na ces pays mais atika ba Rwandais impuni oyo bazosala génocide pe baboma na Congo. Or Kanambe alongola ye moko pe Kanambe bomaki musée le 16 pour basala tout tia Kabila alongo le 16 janvier 2001 je crois pour basala tout balongola dossier oyo musée afundaka Rwanda na Uganda na ces pays pour na ba crime basala. Donc bokende botuna boba ça nous qui dossier na longwa. Donc atinda pe Jean-Pierre Bemba na ces pays mais pourtant ba Rwandais o bazoboma ba Rwandais oyo bazosa mabelo kwa ba Robert bana baza impuni baza na baona Congo kolia komela problème ya ti. Alors à part wana Kanambe alongola dossier wana mutu akomaka mikanda mutu aida eza Cheo Kitundu po balongola ba dossier wana et pourtant Cheo Kitundu azalaki fruit ya Mosé Kabila le père. Gouvernement américain atinda 50 000 asengaki 50 000 réfugiés congolais bakende kuna ba Rwandais na ba Ougandais batinda déjà 10 000 Rwandais oyo baza kuna. Donc alors que ba Congolais batikali na pasi na ba centre ya ba réfugiés mais ba jeunes Rwandais bazozwa kombo na biso identité na biso bazokende nango libanda pe Rwanda azozwa chaque année 100 millions de dollars par année. Israël ekopesa Rwanda pour akoyamba ba réfugiés éthiopiens baya kovanda na est esika bazoboma bandeko na biso akoyamba 20 000 réfugiés syriens oyo bakoya kovanda na côté est wana et pourtant monde entier balingi ba syriens te mais azoyamba bango et pourtant azoyamba bango na Congo ba congolais bango bayebi te. Paul Kagame azosala ba vrai business na RDC et yango monaki ke ba américain le baye ko comprendre masolo o tout iloko liboso balongoli indien oyo azalaki chef ya MONUSCO pour baye ko comprendre que bazosala ba aventure bazoyiba bazotindeka ba étranger na kombo ba congolais baye ko tia mutu mususu comme chef ya MONUSCO na Congo pe ba stopper business wana pe basengaki na ba parti politique ya Congo esangana bomoko pour basenga aide les États-Unis na Union européenne ba ko bengana groupe auto ba terroriste Kabila bengisi. Alors Vital Kamerhe l'air avec makambo wana a panzi opposition a sali tout pour opposition za la kopanza pour lettre wana comme matin mais erreur ya sali nzambe asa atindi asa l'erreur a kei ko toucher ba sénateur américain nzambe ko toucher ba sénateur américain pour ba stopper massacre au ba rwandais bazo numéro ça na Congo. Nyonso wana merci na ba congolais nyonso tout bazako bima na ba libanda na ba marche na ba nyonso pe merci na ba communion so oyo bazo pesa ba information na ba YouTube na ba Facebook na ba social media nyonso tout merci na mosala to sali vraiment mosala mo kitoko. Alors normalement carton jaune il a ici soko zu des cartons jaunes et comme un carton rouge. Carton rouge est l'accès expulsion, il y a joueur à quitter terrain, azala na libanda terrain, azala même pas na terrain, azala na poutou ou na vestiaire. Kabila a défié ba Congolais parce qu'il est en train de copier les tyrans belges Léopold II. Yangwana, toujours pesa carton rouge, abima na libanda masano, azala même pas na terrain, il faut azala na vestiaire, vestiaire l'accès CPI pour que ne justifier ba crime et tout à sali na Congo. Il y a un rassemblement et sali, le sous appel na ba Congolais le 5 novembre tout bima ebele na boulevard triomphal tout que nous yoka meeting ndenge tout sala makambu ya kobenga na Kabila. Alors na nécrologie na le 5 novembre à Londres ba okende kokunda mwana ya mami na mwasi na tata mwasi na ye mwasi ya vie na biso oyo to bengi JP Mongo. Tous à ebele na Londres le 5 novembre, samedi le 5 novembre, tout que nous kotika mwana ya mami na
dernier esika kopema ya libela tozala ebele communauté congolaise tozala wana biso baproverbe mpe tozala wana ekozala malamu. Didier Forme rend hommage à Yanoli Nodi Mataba. C'est un grand batteur, un grand animateur, un grand comédien que moi personnellement j'ai connu parce que j'ai eu à travailler avec lui dans Wengel Paris à Bandal. Il était quelqu'un qui m'avait accueilli, qui m'avait aidé à bien remplir la mission qui m'était donnée étant que président de Wengel Paris. À l'époque, je n'étais pas pasteur. En tout cas, nous venons de perdre un grand génie, un grand monsieur, Nodi Mataba, que j'appelais Messier Gentil. En tout cas, tous allons na regret, na souci à kolela ya Nodi Mataba. Nodi Mataba azaki batteur, azaki beta mbunda, azaki comédien, azalaki nyonso, ba o ba yebi na tango nazalaka Didier Forme Production, président Wengel Paris na utaki poto na ki Congo na 95 je crois, na dirigeaka Wengel Paris. Aïda Kinga Makasi, Azamoko Abana Bandalo Bayamba Kinga, je crois, Delobas Bayebi, Marie-Paul Ayebi, et en tout cas, il est qui malamu, tout ça qui est malamu, même à la poto, surtout Koutaïne à Paris, Azako Yambanga bien, Azaï toujours Koseka, en tout cas, te perdre, monsieur Mokomunene, paix à son âme et Tolela Gaïlibela. Breaking news, na Didier Forme Production et rendre, il y a Lodi Mataba, en tout cas, hommage. Nzambe na biso amona ye apesa famille na ye consolation aux malamu. Breaking news ya ki basango Congo pa na bino bo retenir date mo monene ali kaka le 5 novembre, c'est-à-dire le 5 novembre 2016 de 11h à 15h Kinshasa Mobimba bozala liboso ya boulevard Triomphal po na ko yoka meeting ya Yatiti ndenge nini tuzo contre Kabila na ba makambo nyonso to zo na mboka. Et ndenge nini tokokanga ye totindika ye na CPI totosila na ye, mais prophétiquement parlant Kabila ebembene ekobima Congo te po fois futa ba Vital Kamerhe ba américain bali koyoka soit akomona te. Breaking news yesu nkolo